programmation parce que ils ont la source. Pour commencer, je vais d'abord saluer nos invités parce que Bazé Ngaïna Bino. Bonsoir. Bonsoir. Naolingana Banana na docteur parce que tu es un siège, c'est vrai, mais dans limite que Benjamin a contredire Ngaï son abi groupe Eza Kaka incomplet. Il y a encore des problèmes ou comment? Non, il n'y a pas de problème. Comme on le voit qu'il faut yemba, il y a un moni to linga qui ba chanteur na ba animateur bazala awa et puis ba tasima ba kende studio pour nous sala. D'accord. Mais bah, studio trop, bah, aussi mango. Na studio, on va comme na niveau ni. Bon, bah ça, les programmation. Bon, bah terme na ba on pense na ba on bien mais parce que. Nani ya rolo bango. Oui, en tout cas, vraiment, donc, merci vraiment pour notre tout en biso. Pour la minito, va mettre la guitare. Donc, on va mettre la guitare pour biso. L'obito qui est à Goyemba, quoi. L'obito qui est à chant déjà. Et on a tout à niveau, pour biso de Yemba, on est qui galaxy biso qui tu as des chansons dans le studio. C'est ma cœur, tu sais, les vocaux. Donc, quand jour moko, quoi. Parce que l'autre côté, ça la fait ma vinda avant bonne année quoi parce que tout là que ça va tout de quoi nous sommes capables quoi de kinga tika biso tout là que ça va tout que tout vana la kinga ser quoi donc À titre de rappel, docteur, et là quand vous êtes dans le studio, les amis. Comme on a un match d'entraînement. C'est-à-dire Le groupe s'entraîne encore. oui, ils vont s'entraîner par rapport à au moni 10 mi. Ils ont comme ça nettement pas problème na ndingi yebi posa c'est ainsi que balobaki il faut pas démontrer de quoi ils sont capables. Yango moni to permettre que biso bato kambaka bango que basala na no single wana pour population peut reconnaître bango après liwa ya moui. C'est vrai que Bazo préparé et la fois passée tant que tous allons ensemble et Tolobela qui comme préparation oh ils ont continué et Bazo compter et bima avant ba fête. Est-ce possible? C'est possible. C'est possible parce que nous-mêmes nous sommes organisés. Le staff a mené pour que pour bango so bazate mené comme on est autant à masouté. Yango moni biso pe to sala ke to bondela bango bazala kaka pour kombo ya moui ekinde liboso. Bondela artiste na mboko kaka. Oui, photo bondela bango parce que moni ndenge bazawana bazana ba SMS tout tanga awa bato musu bazo solliciter bango. Mais c'est normal, musicien aza yote, aza indépendant. Aza biso te mais lokola ba signer qui que bakoki kotika vie na bango te tomona yo baoke jazz tomona baorchestre minene ebele bazaiko badamoti lelo bazali na vie na bango josar donc bango mpe ndenge baza na bakosala mpe bango minene kaka na victoria na banzembo ya vie na bango na ya bango moko ti bakoli mpe et puis voilà baévolue na vie nga mona on dirait bakoki na bango mpe place mosusu mais toujours reconnaissant na œuvre à king kuna bakokende kopesa cour ya champ ele bakolinga bapesa te bakozala misia motu te bakondima te mpo ndenge baza na 33 je vous dis la vérité ça fait plusieurs années biso tozala bango yebisa ngai nazolo bango te na ndenge ya kotsola donc place moko te au leader moko akobangisa bango soki bake wana ekozala soit jalousie soit bakokende mpo bameka kocorrige on dirait groupe oyemba koleka bagroupe nyonso ya congo donc eza bango na vivre la musique bapeti oyo batikala na papa esili et puis omoni bande emene ya kufa musique emene ya kufa papa oyemba kufa musique ekufa donc bamusicien nyonso bango batikala bango basala ni musique ese kufa na basala non bango nde batikali mpo basauve musique sikoyo bakosauve yango ndenge nini soki dizisime ebimaki bani basauve yango mais lokola dizisime eza na bamwa bakwak donc bakobimisa sikoyo match d'entraînement et puis bamasa na bango bakozwa cour à champ album yango eza financé na ba circuit auto linga toyeba te parce que jusque là eza nanu molili te okoyeba na yo eza nani ezali Marcel Mutambai, ezali Ngai, ezali Alixen, ezali colonel Carl Lewis, ezali colonel Mopepe, ezali major Serge Kimweti, ezali maître Skanta, ezali docteur Yav, ezali Christian. Nakoba nakotangela yo donc litania ba 33. Mokolo yo olinga parce que vous êtes le directeur. So ina on di makuto be mission parce que na yebi eza yo. Ina yebi ya di série pe émission mo classe. Voilà. So olingi ba toana nyonso je suis prêt. Ba misu ba colonel, ba misu ba net ba général Raus nakotanga ba kombo awa eza mambo ya black te. Donc nakomemela yo en dehors ya basoda nakomemela yo bakonzi mosusu ya mboka oyo tovandi na plateau toexplike ke orchestre emene eza na mbongo mais place oyo esala mwa problème eza juste après liwa na ye oyo esalema yango epesa ozomonaka soki moto alingi asoutenir boye amoni ke osala boye yango moni ke mwa bato ebele bakoma kose réserve
Voilà, yango wana omoni Et na kati ya eloko bazo préparer eza na nzembo moko ya hommage. ezali D'accord. Nalobaka toujours elo moko emene on dirait alingaka tolela ye te. Nasali mes na photo ebembe kokundama na Kinshasa ekokundama na Kikwiti, toujours discussion emene ya corps eye bakekunda mais na Kikwiti kuna pe bazozela bamona te bayeba eke ekundami mais bazozela basala ta cérémonie. 40 jours après tokenda Kikwiti po topanza quand même matanga epanzana te siko nayebi te toyoka eti wapi na kombo emene yango oyo ezolinga okundama te. non mamemene ya sesila na 33 asila matanga epanzani te matanga epanzana bango te tozala na bango na Kikwiti bayebi ke babeta te tokenda tozonga babeta te. mais siko biso awa tolobelaka plus sur le plan artistique omoni sur le plan ya famille biologique matanga wana eza plus la famille biso sikoyo ozomona tolobelaka juste en tant qu'Africain tokolobaka baévolue na mokuya non bakoévolue na mokuya te parce que baconcert mosusu babetaka bazaka même na bénédiction mpe ya famille mpo ozomona soki moyi akenda mais bango bazopérenniser kombo wana je crois que c'est une bonne chose mpona na bagene oyo donc nous devons les soutenir. D'accord. Soutien wana ozosenga yango omemeli bango lisusu médecin moko na kati ya groupe mpo bolakisa biso ke groupe oyo eza groupe oyo ezoya na baformation nyonso baformateur nyonso na bato oyo baolandela état de santé na bango. Naolinga toyoka docteur la fois passée tozalaki na yo na plateau. Encore une fois bonsoir. Bonsoir directeur. Et tokoti na kati ya orchestre tokutiki orchestre ekomi na moto asala suivi ya santé na bango. Bon tomona yango na baorchestre ya libanda na bagroupe ya libanda na balider mingi ya minene ya libanda. Awa sikoyo oye mbala moko bakomi koyemba nzembo moko o docteur tika kobeta soki bapatient soki Médecins sans frontières. Médecins sans frontières. Siko ozalaki na posa o faire passer message moko na baninga no ba médecin ozangai canal yango profiter na groupe ou alors eza nzembo penza préparé pour que et conscientiser bandeko nyonso oyo baza na corps médical. En tout cas mutuna ya directeur eza complexe mais to répondre yango ya liboso ezali ke omoni Kester a valorisaki musique congolaise parce que ye nde moto ayaki na sente akoti di sente alors yango mpe biso lelo toye comme tolingai Kester a daye mais tolingi te ke Kester a daye complètement comme on dit le musicien peut mourir mais à cause ya baœuvre na ye etikali biso photo pérenniser yango orchestre Victoria ezali patrimoine national certainement baproblème eza na niveau ya famille na niveau ya bamusicien bato ebele nyonso wana boyokani eza te mais biso bato toyebaka ye nga nayebeli Kester ntango naza nano mwana nake na université na approché ye nakenda ntina king range na leverdi avant kende na météo Kester akabelanga mbongo mais biso tokenda kozwa ya obeta biso na campus alors na vie faut tozala reconnaissant c'est comme ça que ntango namoni mpe confrère na nga akoti makambo oyo nakotika ye te soki totiki ye musique ya solo ekufi ndenge awuti oloba awa alors po tomona ke musique ezali esengeli toya na nsima bamopala tosoutenir bango topesi bango baconseil toyede bango na oyo toza nango alors moi je peux que donner ce que j'ai la plus belle femme au monde ne peut donner ce qu'elle a moi je donne ce que j'ai je donne quoi les connaissances médicales ntango na ye wana ezali banouveauté donc eloko tobandi yango bakamwa te donc ti tokokende nango na ministère ya santé bakocréer programme national oyo eza mpona kolandela bamusicien congolais. Est-ce que koki koarrive que musicien moko aza en forme te médecin déclaré ke akoyemba te na concert moko donné? C'est faisable. Et bon so eza musicien bato nyonso baokonte na ye? Non mais so bata bamusicien bato nyonso baokonte. Po bagroupe ntango evoyageaka ata bamemi 4 chanteurs mais tomonaki baguitariste ezala ata mosuku moko na poste wana moko na poste bosane yango wana sikoyo mpe toyebisi bango ke na vie fo toévolua toujours na principe ya 2-2 parce que soki moko aza te mosusu boremplace ye donc égoïsme ezala te parce que monde musical oyo toyei kokota eza monde moko amaseki te eza te koyo bokende na université baopesa bino ko non cours achan eza eloko mosusu mais savoir vivre na bango mpe eza ndenge mosusu parce que eza monde moko oyebisa bango ke no lare ebimi te baondimo te baondimo te mpo d'abord nde bazwa bato bazopesa bato ya gaieté la joie okozala na baproblème na yo musique oyo yango moto ekimisa biso bastress
alors tous on a ba stress ebele et ko memo na ba AVC yango na moni biso toye poto la kisageno ba musicien ba avocat ba tout nyonso esengeli toyoka ka musique na moment ya détente ezali importante et puis ezali capital pour la vie à mutu. D'accord. Na linga to détendre pe ba téléspectateurs nyonso balanda biso à travers un titre mais ezali exigence moko. Na linga ba musicien azoyemba me a telema. Bien que biso toza na biso ga ya revanda c'est parce que toto ça l'émission mais ça la bien que bato ba oui. Menana bakisa eloko moko po ba misende bato oloba lelo ezana nzembo mususu osoloba ba médecin mais ezana nzembo mususu ya avocat du diable et où tu la composé par les Vezadio lobby pour na kolakisa yo ke na ba avocat na ba médecin baza na problème na discours wana Vezadio zo continuer à composer toujours okoyoka bango bon na ça commentaire nesi matin dans tozonga me na linga ba musicien ba interpréter nzembo ni toyoka Marcel Mutambai zela neza boye bino mo bola micro esali kutu bien ndenge boza boye nani chef d'orchestre au chef Azana studio soliste azobeta déjà seconde boza boye chef à répétition nani chef à répétition paza kuna pour ça qu'il faut pas coach na live bala moko drum makambutu donc bino nyonso boza ba donc auto tikalika na assistant na bango guitariste sinzili na basinzili bon awa to ba kolo mouvement ba grand Petre awa ba sinzili baza te mais ba kolo mouvement d'accord na linga toyoka nzembo to beta Marcel Mutambai balobi wana eza match d'entraînement yango toprofite te bana mikili tu bayoka batusemu patanyere bayoka nzembo ya sika azocontinue toujours balobi aluta continue quoi talaka banda na nzinzi apesa ba nzinzi tout ça donc c'est bon Victor ezara est certes avant mener à Koufa aluta continue toujours continuer kaka lutte continue la victoire est certaine ouais mais lutte continue victoire ezaki certaine na tango azalaka vivant tilelo peza tilelo ezali tozoyika mpingo masolo ezokende bien directeur soki okenda cimetière kokoze na kinkeser mo ezala so mama ata nde tomandi studio tokendaki tokoze toyoseke no en tout cas président totika so tosala studio olobi nini asi so bosala boyan tosala donc tozala na Marcel Mutambai wa bolingo na memeli signe amour, amour, amour. Signe amour, amour, amour. Nalela yo ya trop Marcel. Lokola nzinzi bazobenga na ye na table. Akotinga makaka lokola moto akontribiaki yo Mutambai. Ngai pe nakotingama yo soki motema ezalaka transparence melolingaki komona ndenge nalela yo PDG Marcel Mutambai, l'homme de l'ombre. Toussaint Moupa Ataniere. Honorable Osor de Paka. Odette Moke Bonzo. Toussaint Moupa. Sayo Moupa. Motema ezalaka na caprice nango lokola mwasi azemi alingaka manga mobesu miso etalaka bolingo ekomi otala avenir nzambe motakela bolingo ye moko alinga te ajoute moto natiaki motema fudrenga te arandanga mauvais service ajouté. Les chefs a toujours raison, yo pétalaka nanga chéri. Il va déception et brûler motema nanga à 100 degrés. Na banzaki na kozwa ballon d'or na bolingo yo. Elanga na loni e botimuma bandande a récolté. Ajouté. Moto natiaki motema fudrenga deo arandanga mauvais service ajouté. Libambe tokoloko chéri ninyango libambe tokolo kweyemba emene yae. Ah ouais, PDG Marcel Mutambai. Libambe tokoloko chéri ninyango
libambe tokolo kweyemba emene yae mama lobaki nanga na bala na mema ngambo shera katakata bolingwa derbashenga basantima abenganga mone sizo ajouté arandanga mauvais service ajouté ajouté moto natiaki motema fudrenga dehors arandanga mauvais service ajouté Gilles Von Timba infinitif Lopez et Sami Bitumba loke moi bienvenue Kamba Apocalypse 22 masewo motambai lelo ekomi na sombelo lopango volonté zakasi kozanga motambai na mobola richesse nanga promesse zela lobi chéri yaka lobi chéri après lobi chéri Bekin Lobaki Valentine bakola miziki adune yenga bowane na wendo bukasa d'Olivera oyebi bieke motema esalaka nde fragile eske okoki kondimanga s'il te plaît nabela tete motu mpona yo nabela tete motu mpona yo mama Solange Kiama mama Odete bolingo yokomi kosalanga lokola nde mokusa mena olinga tozala na ya otelema tozala na bongo po Benjamin na babiloko babetia olingi babiloko mosusu eleka nzembo mpona okanga yango eza pasi ya Ouais, eza pasi ko eza pasi parce que nayoki barepeat na kati te ozokende na flèche maloba sika moto aotelema heure nini vous nous avez rappelé deux faits na kati ya maloba parce que bozo expliquer biso babiloko mosusu soki nkester abeta na ebandeli boke nango bagenre ya bolingo neti nzinzi akotingama mutu baobengane na table azoboya okende ye azotingama kaka me kotingama yango tomoni suite nango te mais suite nango eza parce que moto banda kobengana akomolela ti moto banda kobengana akomolela marcel okomi su na sombelo lopango expliquer que moto yango bafoutre ye dehors oui bafoutre ye dehors après azolela ti aosiplie s'il vous plaît ekomi su na sombelo lopango vraiment ezalaki boye te ekomi su boye ouais aosiplie ko abandaki kotingama ntango azotingama bon tellement asali agafe batie dehors ndenge ezalaka ozana olela no te bon alelaki ndenge ezalaka na bolingo te oleli na ebandeli natunaki soki tozoévolue na système ya la personne qui porte oyo azoya neti j'aimerais pas kokende nango na rythme to na angle moko neti baza attaché ou baza condamné na eloko moko boye parce que na kati baye koexplike biso lisusu estce oyo eza libabe te libabe to koloko nini lisusu nani abwakeli bino nani aloki bino po docteur alobi ake non vous ne portez pas la poisse omoni bango ndenge baza wana nakoyi biso vérité 33 eza makambo ya libabe te po soki ezalaki libabe ti lelo okoya te awa osala émission libabe eza te mais pourquoi bazongisi biso na kati ya nzembo wana bon nzembo oyo kalamba yanganya oyoka na ye odi la vérité nzembo oyo mopala tofolo kebajo mamale nde bakoexplike yango ça je dois vous dire la vérité composition oyo ezali composition ave ezali te composition oyo ezali composition oyo bango bayebi parce que baza bachanteur bayebi mpe kosala évaluation ya nzembo alors mais bango nde bakorépondre na question wana mais ngai banzembo oyo po mutu na mutu na ndenge bazoyembaka na mutu na mutu aza na chanson na ye ngai naza na deux chansons oyo so bayebisi ngenge nateka ata mutuka napesa na kopesa eza banzembo ya zadio eza mibale wana bango baexplike biso susu po quelque part balobi na biso likambo oyo toyoka déjà nga personnellement nayoka yango epai ya Michel Bakenda ayemba azoyembela nzambe alobi odébranche nga na lisumu
Mais suite nango ezalaki pour après avoir débranché na lisumu bakendaki ko brancher quelque part. Neni bino ba débrancher bino na sentiment batiki bino dans le vide. Est-ce que kozala? Bon. Ngo docteur aye na ba docteur mususu AVC yate. Ba débrancher na sentiment mais batiki yo. Bon, ça veut dire nzembo nde tozoyemba ngo leo mona nalobi libabe tokoloko sheri nini yango mama alobaki na nga na bala na memangambo. Ça veut dire sheri wana oyo azolela Maxime Mutambai ye akomi koregrete eza libabe tokoloko parce que tozongi na référence oyo emene alobaki mama alobaki na nga na bala ekomeli nga ngambo ndeka ezalaka yo mpo kobala mwasi lelo ekomeli mpe baproblème neti obali baproblème ok osali eloko eza signe normal ndenge ezalaka ke obali mwasi na yo mais ok obali baproblème yango moni azolela parce que ye mpe ka moto azolela lisusu basobele lopango tokondima ke na banzembo oyo boyembaka eza misusu eza bafe vécu mosusu eza histoire okuti na kati ya société. C'est normal mutu moko alobaki non mama alobaka na bala famille esoueta na bala mais na bala mwasi moko ayelinga su baproblème na bala na memangambo. C'est une réalité, ça peut arriver. Alors siko soki okende na baréférence wana ti bakende kodébranche yo na sentiment seke tolobaki AVC oya kaka AVC eoya tant que leo ozolela ezosimba te leo ozolela ezosimba te AVC eoya mais lere ye alobiki libabe tokoloko sheri nini yango mama alobaki na nga na bala na memangambo donc référence eza ke ye abalaki mais ekomeli ye baproblème siko ntango omemi biso na mokusa ntango omemi biso na kati ya album Manzinzi olingaki oexplike sunu na album Manzinzi na ndenge nini mama alobaki naona na nzembo ya Larry libabe tokolokonga oye na biso oexplike biso ke eyemba emene ya na mokusa alingaki aexplike eyemba emene ya mama alobaki na nga na bala na memangambo. Alors toyoka so mosusu mpona moneti oyo déjà eza na kati ya wana eza mpona vie na biso PDG Marcel Mutambai ye telemandimaki non en tout cas eza nango kutu kanda te mais eza ke toza na posa tosaisir bato oyo balingaka emene ya bacomprendre ke emene nzembo oyo soki tozopesa radio ayokango avant tokutyanga tobetana na studio andimi tobi pasta zadio atake passer zadio passer en question yoka no chanson ayoki benda bi yango parce que tokoyembaka bongo te parce que et puis biso awa eza université tout le monde dit Zadio azalaka kinkester yango beti yango Médecins sans frontières, les gens qui traitaient les gens, après de traiter les gens, ils mangeaient. Henri Bokomo de Switzerland. Je peux pas d'ailleurs. Honorable soit de Paka. Willy Mimo de Rambo. Bienvenue Kamba. Monganga yoka babengi yo MSF balobi ozali Médecins sans frontières basi nyonso ata ya mabala se ayo pona yo die pas de différence entre jeune fille et vieille femme. On a dit pas de différence entre femmes noires et femmes blanches. Monganga yoka babengi yoka chasseur. Balobi ozali Médecins sans frontières. Basi nyonso ata ya makwela se ayo. Pona yo die, pas de différence entre étudiante et femme illettrée. Pona yo die, pas de différence entre femme libre et femme mariée. Yoka katoli monganga
oyo koyeba te. Yoka katoli monganga mokolo ezali esiko konya tokoyeba te. Honorable Soa d'Empaka. Yeah! Mama Odette Moke Bonzo na mabondele. L'honorable Plus Mabilou, LTLGA, Deli Mavanga. Le PDG Marcel. Monganga palado. Monganga palado. Tolo palado. Monganga palado. Fokanya palado. Monganga palado. Pasi abatwe Keba. Attention Keba. Mwana ya batwe Keba. Attention Keba. Nzemboyo, eza composition ya nani? Ya Pasteur Zadio Kasadi. Vieux Zadio. Azo continue. Docteur, awa Directeur. ba expliquer makambo ndenge ezolekela na monde ya corps oyo nazaka nango nazaka beaucoup plus na respect Na estime. estime makasi envers Tout à fait. bandeko nyonso baa na kati ya corps wana. Tout à fait. Ntango baprêter serment barappele biso yango serment d'Hippocrate eza na baprincipe nango. Oui. Mais eza na elo omona yoki te Nini oyoki te. wana nayebi te soki vie Zadio akokomplete yango ou bien soki bino bato boza na bango na baconseil bokokomplete yango. Oui, l'idée na ope soki opesi toyeba mpo tokomplete. Patient akoya azaka ata mosusu na motu pasi me badocteur oyo akako tv yamo elobami te koto. Ah bon, dans la généralité, au moins malade nyonso. Oui, oui. TV Bon. comme ata na lito ipasi yoko TV. Bon, Oh, TV. solo pasi TV, si vous montez pour le bien le préciser, sexité. En principe, TV. Voilà, TV, ça la malamie n'est pas passé. Oui, oui. Alors, toujours éclairé public, TV, ezali examen. Oh, bah ça la gare parmi les examens, il pas à bassi. Quand est-ce que basala la TV? Babengango toucher vaginal. Ok. Quand est-ce que basala yango? Comment on dirait? Et comment on dirait te? Tant que malade est pas na yo, le col à moi c'est pas na yo. Ayebisi ok. À lobby par exemple na zoka libongo pasi. Libongo pasi, eza pasi, mais ayebi réellement quel est le problème. Alors, il faut qu'on examine. Il faut qu'on examine. Parmi les examens au Gosala, vous allez d'abord une inspection aux autres alaye, au yé na palpation, au yé na auscultation, au utiliser banini. Ti non, ils appellent n'engwana. Ti ogoya sikoyo au salape touché pour oyeba réellement est-ce que pas si on a zoga libumu, et zo uitaka na libumu tota on soupe zo uita na organe génital. Métier ya médecine na Congo et comme go dérailler. Ba faux médecin ba koti na terrain. Pour bailler ba oza médecin, il faut un numéro d'ordre na yo. Autant que classe na université nini ba pêche au papier ou yo prêter serment na venir enseignement. Docteur Ntsadi à niveau national, docteur Boule Elvis à niveau provincial pour la ville de Kinshasa. Donc toza wana ngamo naza conseiller na commission de presse. Donc pour la ville de Kinshasa, ndé nazo lekawa ba confrère ba monanga. Ba concert ba monanga. Yango moni nzemboyo ba kebisi pe bino ba médecin. Soko bimi na mwana mu Congo e kaza mwasi ya batu lokola Bénédicte nazomona lokola ba nene nzimbi nazomona bango. Donc mabiala donc ezali lokola okokene na mbasu ba médecin nyonso na kosenga nzembo eza na succès eza na fond eza na forme ba médecin ba yoka yango e ko sauver bango et puis pouvoir oyo ezo ko encadrer ba médecin balanda nzembo ba soutenir mouvement oyo nzembo yokama ezali façon kolela. D'accord. Na olinga te yoka nzembo mosusu pour lelo peneza bango ba sala entraînement na bango. OK. Mais boye ba ke joueur musu pa ko buka na entraînement. Ouais, on a benda. Yo beta te ozu choc. Bon, tozo beta zakara, eza remix kaka. Oya to beti nzembo ya vie, mais to beta encore muke poza na ba vocal na kati. Tunga to bimisa ngote. Ezali eza noni na près de toi to près de toi. Noni. Donc près de toi. Noni. Mambo boluka, bosi sango. Donc mon directeur donc c'est ça que au moins des années ça que bato beta no ba remix. Wana ba plan ya vie na biso mais biso de beti remix comme bato tuti. Biso beti remix sango lokola ndenge moko boye kaka quoi. Sanza engali
sanza engalaki mwinda ya bolingo sanza engalaki. Henri Mokomo de Suisse-Irlande, Edo Kaungu. Papa André Mobiala, Maître Loulou, Maître Lolo, Nana Omeyaka, Junior Lusumba. okomisi bolingwango kebola nzango siliko tolingo koteza nango fele molimo na ekomi lokola kasa ya nzete epai mopepe kokende yokolanda kaka nani kaini Dr. Dikana. pomesa libala yo moto pesaki nga lelo nake koyoka mimisho bali okangi mpe motema soni yobwaki ngai ko nazalaki pembeni tosala libotano lelo mbandaganye nga nga nakondima be o Fredi Mambwe. Blaise Monize, honorable. awa yokei yotalinga taliso te elaka te di otikinga poto ya mwinda taloti molilio kati ya bolingo baluka moke nsima otalanga mwinano bolingo bazala trop na bavictorien mpe bazala trop parce que différence ya bakestéen eza bato bazotia loboko na poche ndenge bapdg marcel batie loboko na poche mpo tozala na studio tobanda babulo nde tobandi babulo me bavictorien baza bato balingaka miziki ya emeneya me toza na posa na bango tu baya kosoutenir parce que eloko tozosala namoni ke ekoti oyo eyoki eloko moko bo mpo près de toi eza nzembo oyo yo oza mwana ya koto ya bandal mwana komi na kinshasa oyebi ndenge tosali mélange oyo donc toloki tomarke bato tolakisa bato ke toza bapere onatra tozozela passion na biso lara passion na biso ebima neti bakangi 10 mie kobima après me biso tozolakisaki toza bapere onatra tolakisa bolo na biso parce que mélange oyo nayebi kesali yo surprise bana kini mpe bana poto bazokamwa noni entre te baluki près de toi donc toluki bato bacomprendre ke toza bato tovanda ene vala mala cause toza bato toza basista na ye basista na ye tosisaki cour na biso très bien 600 fouet na matin 600 fouet na soir 600 fouet na mpipa lisusu alors des rêves na minute oyo na mutu amiteka na mutu amiteka olakisi biso de quoi oza capable olobi nani oyo yo ozali toyoki lobaloba Sala rien. donc olobi nani ozali opeti nini oyo oyebi po biso mpe to retenir quelque chose nde toza be mutu akosa bino te muna mutu asala critique na ye na marke na ye ayebi to ayebi te mais oyo avandi ya litoi na ezosala tobanda komiteka. Ouais, moi c'est Marcelo Tofolo, chanteur ténoriste na kati ya Victor Eleison. Donc ngato banda kosala badio ya suka panda batin ya suka batin ya pasi oki kesere mene azo kobela azoleka na bapasi donc baconcert wana tuto banda kobeta bakikwiti bamwanda bamatadi baboma baboye na boye badio ebele to banda kosala ngo na evala mala cause soki tokei sango mabala commission soki tokei garo soki tokei banzembo ebele tosala badio na evala mala cause donc namza chanteur ténoriste na kati ya Victoria 6 ans déjà yango na kati ya Victoria Eleison kinkesere mene akei atiki biso ndenge tozala kwa ya satana yo moto libanga matoi mayo mangongi yesu soki mokili moza mwa bino limwisa satana wa onse. Moi c'est Moussa Keba Keba Moussa kombo wana nasepela nango parce que kinkesere moto apesanga yango ntango na ye mbala moko na mouvement ntango na ye baso na studio ndai na studio ndiai pole toyaka tokotaka na différence ezali parce que tokota mbango na studio nesinga na kota mbango na studio tokota nzembo ya 5 chantier ntango atenenga kata ndiai vetsa bipesinanga yo banda eloko mono Moussa Keba Moussa double face
bon na comprendre te pourquoi c'est quoi efsanga bongo bon ti lelo adasani daichu mais va to kozara mais na biti na te efsanga Musa Keba Musa et puis efsanga petit oza leader la chorale son la chorale ozate do mawato efsanga bongo ndabi petit nanga yo nezi mwa 5 chanzo yembaka Kongo yo ya yo Kongo yo yanga Congo yo ya biso nyonso ba congolais au cœur de l'Afrique Congo mboka monene pe kitoko mboka etonda badiama pe bawolo scandale géologique ezali ke parce que biso tosambelaka trop tona père spirituel baali nesi père spirituel nanga tusemu pa atanyere do atia mabolongo na se do en tout cas vraiment esika azali na kati ya Suisse atiaka toujours mabonde ngai mopalanki nkekese bao bayebi ngai le tozalaka na bamasa na nga batoni ya mbrozo le tozalaka wana kombo mopalanki nkekese kaka kantswaka donc naza pere ya onatra déjà 14 ans na mouvement oyo lelo tozali bapassionné donc ngai naza na basouvenir ya kitoko vie na ngai nde kosala nga itaki assistant parce que evala mala koza azalaki soki amatia bino petit mopala aza peti aza pere akala aza po tobosemaka mwa biso na biso bapere donc vie ande kopesanga chance wana mona tovana vie vinga na bandi champ eza blaki te na bandi champ evala aza wana na podium bato mpe bamoni evala me nga na bandi champ tozosala lipa te nazalaka soki na banzi likambo yango motema ekotinda ngai na misala ta mabe nayeba ta wenze batekaka banzazi na nsomba yanga nzazi akoma yanga ya seko biso nde toza moto na moto na gradi na ye wana azalaki na gradi ya peme na vie dabi peti ne toza pere akala biso na biso bapere akala donc tozosala lipa te donc souvenir na ngai danger yango wana emene ya mati na podium bato bazela banda champ mais petit mopala bandi avec grande expérience donc biso tokotangisa balider mosusu na champ donc toza bapetit cousin qui grandit dans la grande grandit pas vous comprenez petit cousin qui grandit mais dans la grandit pas mais dans la variation des yeux donc ça dans la variation des yeux donc si tu viens nous sera trompant si tu ne trompes pas nous sommes les grands petits donc nous sommes les grands petits donc toza wana nga naza na défense bamasa bana ba neuf ninga zaka na défense wana okoleka te donc okomeka te okoleka te alors il y a toi titre arc-en-ciel donc Zénith de Paris en plus souvenir nazala nango na vie na ngai pona kola omoni tango na ya Victoria na ba 2001 préparation à Zénith fait que ça beta lisolo moko pona ngai quoi na ngalo bango lelo na olo bango puisque eza émission l'honorable plus mobile talaka RTNG partout na monde balanda yango atuna gejo star mais pecho aza dimia pomoni sero na pokene mikili dimi vraiment batebele bando diete abisa pecho abisi gejo et ce pecho okoka koboka Zénith wana butu king na pesinga kombo arc-en-ciel donc vers le bi mais pecho aza dimi est-ce que vona ye koka salle wana po Zénith ya salle mongo ya munene trop donc vie que ça mema ngai amona pena keta na ye na bi Kukuta arc-en-ciel aye vous le renora suite abi merci arc-en-ciel yango moni tiboyoka chalufu sakuba tokeno ni aswana tusemu pataniere aibi idéologie alors singa bala chalufu we arcaye sele yo chalufu we yo chipiwa mokeke japiteo Lelo bianso kake japite yo. Alors ton astala ke logo wana via le bi petit logo yo yango yo bouger Zénith après na yesusu bundale wasala kura ya ndimosi wa kangama yata 3 logo yango na sala po epesa batu idéologique Victoria za moko Victoria oyo eza Victoria ba centre oyo après kubika ya king kesere mene ya direct quit donc toza bano toza beni po omoni emene alobaki yango Victoria oyo eza Victoria oyo après kosekwa na ye eza lokola biso tozalaki na ye donc bapotre na ye donc ikwiti oyo momona wana tobeta pendant 100 millions de personnes tozwaka déjà bénédiction ata baosala na bango ndenge nini bakokoka te mpona alobaki yango déjà avant basala makita babomaki nkesere menea basali makita boma Victoria bakokoka te tuse mupataniere bana Paris bana Suisse bana Suède bana Hollande bana États-Unis bana Londres plus pangi Victoria eza moko quoi ouais ngai toiture ye wana première fils ya Kulutu donc première fils ya Vala Mala cause donc le chef d'état-major quoi
oyo apesa baline apesa banzela donc kisasa eyebi etwatiri ye lisusu ndenge nazolela bana kini bapesa nga lisusu chance napasola susu nzela susu mpona dans match d'entraînement donc lisolo eza bien yadidi konga wanga benda tsatsa bonga be konga balumuka oya kinge ya balumuka konga balumuka wana napesi identité ntango nalobi ke première fils evala mala cause première fils evala makolosi ayoyoyoyoyo mama yoyo go biloko nyonso ya bane mama yoyoyoyoyo mama yoyo biloko nyonso ya bane sibonge eza likamba batata te ale eza likamba bamama te go biloko nyonso ya bane yaya fwiri sisiri emene ya fwiri sisiri bimandibane ondozamani fwiri sisiri bimabibane yotwatitenge yaya yoka makambo biloko nyonso ya bane sibonge eza likamba banoko te eza likamba batatalaki te eza likamba biloko nyonso ya bane Merci beaucoup. Gri oyo na sur tozozwa retard nango po kaka. This is me. Tozwa yango te. Docteur, qu'est-ce qu'on peut Merci retirer? directeur Obeneza Bena école ya chant. Biso tout to sentir yango toye. Donc mot de la fin gozade mais pour l'émission photo le quand même. Au moniti tozo le kawa to comprendre mon musical sur l'équipe faut taper moi libanga. Donc on a remercié beaucoup Docteur Okoma komba tiki na libuma mutu hein. on a remercié beaucoup orchestre Victoria Ndenge Yambinga vraiment. Bandimi ke na cheka bango avant ba mataka. Pour moi ba kosuko moi ba grippe et bouger un peu ba corde vocale na bango. On a remercié Bije Mbouyi Mukala en tout cas bébé mo kitoko lelo na ba 5h du matin voilà musa na biso ngwana. Donc on a remercié beaucoup eloko sali to pesipe mbote na nene nzimbi ba kota limité mabiala azo soutenir pe mouvement to bosani te mettre Ngandu Jean Ngandu en tout cas yepé il faut comme ba kotoyo déjà chant ya avocat Isali mettre Ngandu Tibangu Kala les professeurs pour te collaborer dans le cadre de la justice. Donc vraiment ma soleuse est belée. Merci. Merci. Yo komiso rozo lega. Tozo ya no lo batem mususu. Mais to ndio zo image wana. Bon. Merci 33 moninga soki muta miki pana bango donc okuta na ngai. Donc eza blague tindenge baza wana bayebi. Biso to soutenaka donc Evra vie. Donc bango ndenge baza wana soko meki o attaquer bango na ba front tout ok na ba front tout. Na lobi bien na ba front tout. Bon on repesa mbote na son excellence Godard Montemona a toujours na confiance na ngai parce que azali muta osala pona jeunesse à Villa Kinshasa na opesa mbote na monsieur Victor o apesi biso place na Balari 114 oyo azali ko kamba pe orchestre to pesi merci et puis na sengi na batu nyonso o bako soutenir colonel Carl Lewis oyebi bukanaki clinique universitaire et transféré qui en Afrique du Sud donc jusqu'à la preuve du contrat en Afrique du Sud azana état de détresse ba opérer et l'équipe bien donc à un hôpital ceux qui va assister et puis joli kinda o azali assistante na biso pour na mambo ya presse donc azali conseiller o yazo ko aider biso pour la presse et puis na Binez tout moni awa na pesi merci na colonel Mopepe na docteur Yav na major Serge Kimweti na général Raus na mfumo pa na sengi na honorable muzitu ameka ko aider orchestre ninga saraki diva orchestre a continuer ko sala ngo awa et puis na lancé appel pe na son excellence Evariste Bochab so azolanda mambo ya disque na niveau ndenge na utu ko expliquer ya famille ya ba musicien ya mwasine ya bana ya plus de problème donc yeka ka mutatika na liloba abenga JPKIS naza sirike so abengi JPKIS abengi ba kushi na utu kotanga bakoya po problème ya dismi esila ebima parce que ndenge gomo kene mabe ba to pe ya Victoria ba osepela te lelo disque ya papa emba ebima et puis Emene est en train de souffrir. Donc Emene a ça ma belle ça na souffrir parce que 33 je dois parler c'était na ko lo belo ko wana. Aboya to lela. Emene a chanté ngai na lela. Ba yebi to sana njai. Emene azo kosola.
nazo yebisa yo azokosola bacrasha ezobima tozalaka na nani 2 semaines avant voyager. Oui, voilà, ozalaki na Germain Ibaka natali boye nasambeli na ndenge nanga nakati motema nzamba sunga batela. Voilà, et un monsieur comme ça donc a peine pour na disque wana. Et puis nazo yebisa mukolo wana benganga en urgence bazali awa na benga colonel nani Armand okobenga colonel Armand azali médecin à Kankokulu na benga docteur Yav baya en urgence tokenda koluka bakisi augmenter mbangu na ba 30 juin tokenda na ba memlinga boya kutu bakisa commencer na ba ordonnance yemoko. Et le lendemain donc il fallait qu'il akende ayemba nazo yebisa yo tuna jipekis. Et un monsieur comme ça album na yeba to bayo kité. Allez, on va foutre. Non, on ne va pas se laisser faire. Moi, je suis prêt à mettre ma peau pour ma mouille. Donc, dis qu'on a fait bima. Dans les cas contraires, nous sommes à disposition avec les musiciens, nous allons passer à la télévision et on va parler. S'il faut qu'on nous arrête, on doit nous arrêter. Il faut dire qu'on est bima. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons fait merci à Batou Nyos, ou à Poto, ou Nyos à travers le monde. Bazana Kondima, la mission, va continuer à œuvre et mener. Donc, on va soutenir. Ok, merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Je tiens à remercier les consoeurs que j'ai trouvés ici. Merci. Merci de soutenir l'artiste qui n'est plus avec nous, mais ses œuvres demandent à ce que nous puissions accompagner son groupe. Il a laissé un groupe. Merci pour l'accompagnement. Et merci également à toutes les personnes qui mettent la main dans la pâte pour que ce groupe évolue dans des bonnes conditions. Je tiens également à remercier tous les amis, sans oublier Makier Mbel et la source intarissable, Boss Kamba, Apocalypse 22, Majoli Kamba, Bosco Sakata, Double Boss, ainsi que les amis de la République sud-africaine. Place Nyos Bozo na biso bande na biso ya South Africa. Na ebike bino bolanda biso na ba écran ya minene pour ne pas dire na déterminer ndenge bolandelaka. Mais na ebike ba écran ya minene. Torozala na passeport bozu biso pena na mobimba. Et na remercier pe bande nyos ya salon JRB et pas ya Dr King. Là je pense na ndeko na biso Range, sans oublier Souris, Sourat, na bandeko nyonso tozalaka zalaka de temps en temps bana bandalungwa mabele mame tozana kati ya balari mabele eza mabele kotika la mabele. Donc nous continuons à soutenir ce groupe parce que mukolo nango pe aza mwana mabele et toyebela toyoka eloko suka. Mais biso sko to sisi awa tokuta na bino semaine prochaine. Merci à l'ingénieur Benjamin Luyele. Merci Toussaint à Moupata Mehdi Pereira Nyere. et à tous les amis de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Merci. Chipe Panda Van Basankwao. Ya Edo Kaungu. Papa André Mobiala. Chacha Kesungu. bolingo ngai na nani ye nakei kosala vi oya ngai na yo kolela te lila na